Bonjour. Ici c'est Maman Elia Nitou, votre traiteur africain congolais. Wabino Maman Elia Nitou, c'est le traiteur de la Providence. Nous avons toujours que si vous avez besoin, il y a besoin de mariage de Kitoko, si vous avez besoin de faire Malamu, vous hésitez pas à contacter Maman Elia Nitou. Moi je suis là pour répondre à vos attentes. En tout cas, si vous avez besoin, il y a besoin de mariage Nayo. Vous avez pour ça fait de la Kitoko, il y a qualité, il y a classe. Contactez Maman Elia Nitou. Si vous n'avez pas votre service, à 100% mais 90% la puisque là toujours sur place les mêmes jours. Bon, c'est métier dans les ondi, bateau ya mité mamabe, bateau bazana pona ko be bisela ya baninga, bateau balingi baninga ba avancer tout le temps ko sala baninga ba propagande ya mabe. Ko sala ba ko vanda bona ka ko matanga ba banyo ko sa makam. Ba ko putu, balamba ka biloko mona biloko elalite eza lokuta. Donc je dis que domaine ya motema mabe, domaine ya jalousie que ça biso ba congolais ya solo. Kasi biso ba congolais ngwa motema mabe ya jalousie. Car comme nzambe na munoko, net toza boye. Mali les a makasi. Naza na se ya mali tozo sala na se ya mali. Biloko na ngai la providence ezaka te ke balamba ki lobi bolia lelo. Yango ezaka balambi lelo, bolia ka lelo soki te voilà. Biloko yango zo tumama sur place. Yango biloko eza ko tumama sur place. On peut un peu de sur place. Biloko eza ko tumama sur place. Ba propagande na bino wana ya mabe wana obosala kana ngwana na mitema na bino ya mabe na mitema zabolo mitema na bino bondoki botika ko bebisa misala ya baninga botika ko bebisa misala ya poso ba pesi pe misala ngo bosala boko kokate nenga toza boye nzambe asala mutu na capacité ya musala o wapi ya kosala nzambe asala mutu na musala na ye komona te pour mutu asala musala boza ko envier osala musala ngo e commission motema mabe. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on tika. Ah, tu as une poto, mutu na mutu. Aïe, musala nini, asalaka. Mutu na mutu, on va venir na ndenge na ye. On lingate ko tira tous les bateaux dans le roue. Au moins, on va venir na ba matanga, on va dire, eh, puis le connaît là, on a les zou à mutema mabe, mutu sala rabino. Motema likundu, motema mabe, zou et sala rabino. Ça fait 16 ans dans la carte de Moussa, c'est de la Providence. Dans ça, il y a un gagnant, yango. Donc, nous sommes fiers de Moussa, nous sommes vraiment trop fiers. Et en plus, nous avons une empreinte. Vraiment, la communauté congolaise, dans la carte de France. Tant que nous avons service traité, nous avons la Providence, maman Hélène et Nitou. Pour Moussa, nous avons la salle, nous avons nous avons appelé Sanga. Et ça, Moussa, nous avons envié Moutouté, nous avons loulé à Moutouté, pour nous avons Moussa, nous avons appelé la salle. Non. Moi, c'est Tiné, c'est un cas de Nanga. Il a maman Maléo, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, si nous sommes tous à malheur, moi, si nous sommes à malheur présidentiel. On a pu voir qu'on a mis tout. Quand on a vu qu'on a relaxé souté, on a comme ça habité, on a relaxé pour la batterie ma paix. Et on a eu que le belabino. Nous sommes à Balambi, à moi, aux hommes, dès aux arbres, tous les 8 novembre. Balambi, les lobolés à l'élo. Bilo, quand on a monté, on a l'élo à Sika. Pas pour bagarre, on a vu ma camomabé, on a monté ma bébé, et ça bien été. Ce qu'on a au Kamakasuki, Kamasuki, ce qu'on a la femme de chambre, c'est la femme de chambre. Ce qu'on a la ménage, c'est la ménage. Pour partir de commande, ça là yo. Ce qu'on a eu posant pour ça, c'est vite le problème est que c'est un barbecue na yo. Ça le plus moussala na yo, c'est un barbecue na yo. Vous avez fait la camion na yo. Il y a un télémi on a dit. Moussala on est sans besoin. Nyos les ali, na na zakana nyos. Vous avez fait la camion na yo, télémi on a on a camion location te ya yo. On a camion na on télémi si au bini ça va dire moussala moussala. Botika mitema mabe na le bati siko na robanda koloba parce que ceux qui montent le bati bon na mutoko la baba siko na eli bato bazolo ba kasi le bela pena nous bati makambo bazolo ba chaka bilo masuba bino bokanisi penza mutu ceux qui mama wana oh ya le baka chaka bilo masuba ya za restauratrice ngala za mutu événementiel ngala to sala ka musala moko te ngala sala ka musala ke na lambi biloko bato balie to panza le fete sili yelo kwa za muta restaurant abanda ko chaba salité na biloko na ye lelo pe to suki wapi na ye ngana muta restaurant yaza ki muta restaurant azo sala biloko bongo parce que azo luka ke a chaba salité na kati ya biloko ya kolia polo biso ba client balia ngasa bongo tende na bo na fete 500 invités sikoyo na kende ko cha biloko mabe na kati ya biloko nanga 500 personnes ba roya wana siki balie
na ba oba si ba balana na oba balana te ba ko balana lisusu il faut monter sala so monter zo sala te obanda ko ba biloba loba obanda ko loba n'importe quoi ce que monter na yo ezo sala te avant ko loba il faut réfléchir ya za monter restaurant lokola bana ko chef na mabele lo pe to suki wapi na biloko mabele ko chef il faut pas confondre les choses il faut pas mélanger les choses pona ya lebi boye e kasi bo lobela na ko zo ata ya ko lobela ngo mais na ko tra bino bato songi oya mtama mabe ko linga ko tonga partout na mutema mabe ata botongi ngai nzambe soka sa fongoli muta okanga azalaka te oyo nzambe afongoli muta okanga azalaka te oyo nzambe pa kangi muta fongola ngo azalaka te botika mtema mabe po musalo lelo songa la tsanya mute yo oza mtema mabe olinga kotonga ngai de gauche à droite soko sona ba matango otonga oza musala nanga ou bien okoma na elongi nanga ou bien misu nanga ekoma ya yo to zolo oyo bataya na nzambe ekoma ya yo to monoko ya moke ekoma ya yo te botika nde mitema mabe eza malamu te wana yango bino bato zuwa bato likundu bato motala mabe ebela malili biso na samba tozosala ti est ce que biloko elali biloko mosala olala tia balambi lelo boleka ya lelo mitema mabe bandoti balambi lelo boleka ya lelo makayabo yango ezokalinga mati boni tala makayabo lelo kaka yango ezokalinga makaya lelo mamarie lelo batamtaka mpe pondu yango ezoloma makaka lelo batamtaka mpe batatanga moboye balobi o te poso ye te biloko na ye elalaka lamba ya kolanga bato baa bandoki ya mamarie bade mpe bana kosanga propagande na mabe nzambe apambolaka ndengaka boka soni te bana bana kosalanga mama marie mpenza azosanga di mami mingi oyebi balekilaka konzwa biloko nelalanga bitala zuwa ko mpenza bapesanga mpe nano ya kitoko yango swaka bino mpenza na bandolobela na fille oyebi sise ozomona ke boye naloba te boye naloba te nzambe epalinga mpe mikumisa te me na minute foko mikumisa mpo bato mitema mabe mwana nanga eleki makasi zuwa ngo basalelanga nayebaka te chaque samedi kaka nasalama te bafeteur basa ebele na forsaka mpe motu te osepe na mosala nanga osiba oboyi na mosala nanga otiki naluka na makasi te naluka na makasi te parceke mosala nanga eza oyo nzambe apesi motu na mosu okangaka suki kanga suki nga na koyaki suki ana okangaka te te soki otika okanga suki nga na okanga suki na okanga mpe lokola loyo te batemite abe batamatema te balikundu adona kati ya sala balaki o mama wana mpe aye na makambo tia babisu ya biloko sikoyo ntango masu ya biloko ya kolia nde biloko ya kolia eza boye yo kolia yango te yo kolia yango te mama oyo kopona oyo nalela mina ata mosusu ya non Congolais akomi na motema moko nayebi te motema o Congolais akomi nango non Congolais aka boya batama bembeli Congolais yabotama koma moto okozaka motema mabe bofandelaka koma moto bakemataka ozwa ete ntango mpe koloba nzambe mpe atinanga baklia mpo nasalaka biso mosala biso eza saisonnier mosala biso ezaka mingi na été akuta na mois de novembre le 8 novembre epuis boyeba ngo ke nga bamosala décembre nalinga yango te naboyaka nga so ekozwa nga na mois de décembre nakozwanga ngai yo te service kote na mois de décembre nalingaka te nasusa na omona mois de novembre décembre nalinga yango te malili tana alati manto mpona malili ezali yo alati manto tosalaki ete bilo balambaki lobi bolia lelo non poza mitema mabe nayoki mpe bino mingi mpe nalembi mpe bino mitema mabe nga asalaka bafetika mpona bacongolais ya biso te siko bato nyonso bazwanga na bafeti wana na babayaya bazwanga bino bokepetisa bango ke bozwa ye te bayokela bino ntango okendeka bamonaka motema mabe motema mabe ce n'est pas bien moto na mosala na ye botika kokotela misala baninga bobimisa misala baninga ya malamu te nabengaka mpe moto na makasi te otali mosala nanga osepeli oyo ozwi ngai nasali mosala osepeli te kende kote mosusu tika komo nanga botika komo nanga na bitonga banda botonga nga nakondaka pete nanga ya monene nazaka monene botonga nakondaka pete nabebaka pete nzambe epasalanga ngolo apesanga mpe bote mais c'est ça nzambe epasalanga ngolo apesanga mpe bote donc
ofinga nga na soni otonga mosala ngo otonga nga na soni botika nde motema mabe lipundu nde botika mwene boyoka elo monji balobaka tya mutu tya nzambe lesika ya moto eza ya moto ya nzambe eza ya nzambe neti yanga bo eza ya nzambe eza ya moto te lokwa nzambe afungola moto akanga aza te babaye